Lisolo ezo continuer bande ko balandi esilité. Affaire angweza nini danse ya piton. Nzokande motomoko aza lokola un patron ya ba terroriste. Azoluka mbongo. Mbongo yango na faire nini ba drogue. Nzokande asali la loi du plus fort. Ye amemaka makambo na ba torture. Amemaka makambo na kobomaka brutalement. Menzoka nyonso wana ezaka kapone nini alingi kosala mbongo na ba forme wana. Et voilà. Gamba akangami. Donc soki babande koluka ye. Et voilà ye wana koyi na maboko. Il y a les grands patrons ya ba terroristes ba komi ko torturer ye. Ah bandeko. Donc c'est que moto ya suki sa bateti. Voilà Gamba pa banda goloba. Pour faire un bon komi ko luka liwa ya bato. Et voilà leader ye wana tangwaye. A jugé mon salanin basali awa. Est-ce qu'à l'obéli bine loko moko ya malamu awa? Oh rien boss. Akangi monoko azo le belo côté. C'est vrai ça. À le belo côté. Ah. Suspense. Ngai na yinana satana. C'est parce que yende mutu aza kipeo na tango yo. Esengela ki ozala moninga, ozala master, ozala élément pe combattant. Nini yango nakoki kosala te. Webi boni o permettre satana ngo akosa yo na niveau oyibanga na mbongo. Hein? Webi teke mutayiba nenga te. Na yebisa yo. Webi naza muta patience. Mais pe nazaka nanga moto oyo ayokaka pe motema mawa. Mais aussi kelinga choite. Sikoyo olingi na vanda kabwe natika mbongo ekene ndese loko ezate. Mbongo nangeza wapi? Nazo tu na yo Gamba mbongo nangeza wapi? Voilà motomoka zo yo ka torture. Oyo kutu bande ko gwata na moko to malamu. Faga. Oh Faga. Au grand jamais ngana ko yebiso sika mbongo nezali. Sikoyo My money. Iza kumbongo nanga. Pe malamu na kufa nanga kina peso mbongo wana. The money I collected. Mbongo nazoki pa na yo. I did that on behalf of all those. Na sala kiango. Na zoki yango. Na kombo ba nyonso yo kosa pe oboma. My money. Iza siko nyonso mbongo nanga. Bomanga. I'll give you back the money. Jamais na ko peso mbongo wana. Jamais. Moto moka azokufa na ye mais teti alobi jamais na repesa mbongo. Wana olobi mabe obeti libanda tiato. Wana obeti vrai libanda. Nga kutukala te na ko boma na nga pe yo. OK? Okokufa pe teti na kozwa mbongo na ngai. Wana kuta ya promesse nazo ebisa yo. Moto kufa te mbongo ebiwa nani. Na lobi bien za promesse. Hey! Donc affaire na yezani. Mbongo yango basalaka. Ya lobi za ya ye. Bozongisa mbongo na ye. Voilà Gamba même la torture ezobangisa été. À réagir que non. Na konta bato boma pe okosa mbongo wane ke yeza ya ngai tika loba toko lingo kufa sikoyo loba mbala boko mbongo soke sali loba obika soko lingo bika te loba kale ro pe mbongo za wapi mbongo za wapi Gamba aboyika koloba sekeza na bato mususu malama kufa kasi yo pe ozanga mbongo awa toyebi
toyebi Jonas le jeune chômeur awa pe yaya komi koloba ebele boye se kalembi yo avanda na ye télévision kaka yebi po mosala chômeur nde yango wana tala azoluka tala télévision yango yaya pa telemi liboso wana lelo aye na mwa sourire moto azoloba te azotala kaka télévision avec attention awa sasambwaki mbala liboso eyi soki mosala ezwami te moto akosambwa susu Jonas oui yaya sikoyo nalingi nafongola o miso ya kati oyo emonaka makambo mingi oyeba misala ya malamu kosala nalingi yo ndeko na nga okomprendre sikoyo ngambo nyonso ngambo mosusu ya bomoi na yo je crois que ozoyoka ngai oui nazoyoka oyo yaya ok très bien oyebi ke diplôme na yo zwa na minute ezosunga yo te ezosala pe rien po échanger vie na yo barévélation bandi Jonas nga nasalaka faire à drogue bavérité lobami yo yo lobi drogue cocaïne marijuana ntango ayoki ya bangi cocaïne nzoka nde yango affaire osalaka bambola nyonso nzoka nde yango yo ngai nasalaka mosala na nga bien shop wana omonaka wana ezalaka mpona couvrir baaffaire na nga mais ezala calme nga moko nakopresente yo na moninga moko akotia yo na essai mais yaya kopanike te alors bienvenue na affaire na biso ya ghetto abombaka leki na ndako leki ayebaka te bambongo ya yaya eza ebele yaya na yaza muta mbongo nzoka lelo comprendre ke yaya salaka affaire ya drogue ke baaffaire oyo mpo na boloko pembeni yo bazomema sika souvent bato bamemaka sika boye moto bakangaka liboso ntango Jonas ayoki alobi nini diplôme yango mpe bana nazwa nazalaka chômeur misala eboyi ngai yaya branche ngai nandima tentation bandi c'est-à-dire bato nyonso basimbaka drogue na filme oyo toyebi bango ye mpe kote oyo Faga le patron de terroriste ye mpe grand trafiquant donc batrafiquant ya boye bazalaka bato moko dangereux bon ye wana vanda azomedite boss obenge ngai na ya vanda wana voilà ye pa vandi masolo nini ezali awa do awa bina do bakoncentraka mpenza supu na te oloto wagene malamu eza pratique oyo ya bango ya yo te mpo yo ozolanda filme tala vi nini esengeli okopie oyo mpe oboya azoservir ye nde mwa mesure yaka tozomela biso mbale vas-y mela na yo non zala libre quand même zwa mela na yo donc bazala na muta confiance te bango na bango bayebani You know you're next Oyebi. in line of my commandants.
Oza le prochain na commande. Donc yoza deuxième personnalité. You are the next person. Yonde olandaka na sima. Gamba has betrayed Gamba me. a trahir ngai makasi. He has run away with my Lelo akimi na mbongo na ngai. He has absconded Lelo millions of asakani na ba million na ngai ya ba dollar. So Alors I have decided to na replace décidé him na remplacer ye. with you. Yondo remplacer ye. Yaka. Come close. Yaka pusa na pembeni. I hope Nakanisi you are going to be yope a very okozala full servant. un serviteur fidèle. Yondo koto ça je crois. Bossman, Oui boss. trust Island. Yondi melangai. Pesanga confiance. Everything possible to keep Ngai instruction. nakolandaka ba instruction na mibeko na yo nyonso. Naza fidèle na yo. Pe na ndimi nasalela yo. Donc azoluka moto akozala fidèle na ye. Good. Wakotosa ye bandeli ti suka. Perfect. Très bien, nasepeli. Very perfect. Wana penza olobi malamu. I want you to listen Nalingi very sikoyo well oyo kanga malamu. how to tell you. Na likambo nyonso nali nalobela yo. In this business, Oyebi na faire oyo nga nasalaka. there is no permanent friend. Eza na moninga ya libela te, ennemi ya libela mpe azalaka te. Of whatever comes to you, Yo nde ose kontante na oyo ezoyela yo. you can only Yango wana which favors you. okosalaka eloko eza na faveur na yo. In this business, Na faire oyo tosalaka. you can even kill your own sister, Okoboma ta ndeko no moko ya mwasi, your own brother, ndeko no ya mobali, your own mother, mama na yo, even your own kutu ata papa na yo moko okoboma ye. of the living. Soki atelemeli yo na nzela oyo yo ozokende kosala calcul na yo. All that matters is Mpo na faire oyo must be delivered. affaire na biso ezalaka ke non livrer marchandise gagner mbongo. All I want to hear Alors, from you all the eloko time nalingi nayoka epa na yo na ntango nyonso eza ke livraison ya marchandise esalemi. Ensuite is be happy. nakozala kaka na esengo na mosala na yo. Est-ce que vous comprenez ngai? Raz, Oui, Bossman, oye boss na comprendre yo. you know, it's in the part of Jamaica when he was born. Oyebi nayebi siko lokotanga Rules and regulations. mpe nakota na lisanga nayebi ba règlement, nayebi ba commandement. Anybody cross Yango wana nga mpe moto soki atelemeli nga na nzela na nga na faire oyo nakoboma ye. Nayoki yo mpe na ndimi. Ah, Perfect. très bien. Very perfect. Wana penza olobi malamu. I like it. Nasepeli no fort. Hey, Hey, take that. longola yango. Take the money. Zwa mbongo wana. It's yours. Eza ya yo. Moon, Mbongo na nga. It is for you to go on and Eza nde. yourself yo ozosepela. ahead of you. Obongama na mosala ezobongama eza liboso na yo. It is yours. Zwa mbongo na yo. Get everything that you need. Sepela na oyo nyonso olingi kosomba. Azoluka moto ya confiance. everything nice. Pesanga confiance boss. I know it's Eloko nyonso kosenga America people nayebi nde na kosala yango mpo na yo. in Babylon are one with a red eye. Nga naza pre. What a same thing. Eloko ezwi yo ezwi ngai. Bossman, everything Oh nice boss, and good. tala nga na yo affaire eza bien, match ya kitoko. Alors que na mokili oyo moto azaka mutu keba bayeba trahir ye bazalaka boye bato ya confiance bambongo mpe ke ye bungi me tala sikoyo bisika torture ezali azotorture nani wana Gamba azwi ye akangi ye abimisa mbongo parce que bazalaka bapire basalaka bafaire moto ya confiance yeyo asuki na torture mpo babebani mpo mbongo emonani te. Voilà Gamba enchaîné. Bango pe bazolanda télévision po bazaka sûr que information na télévision lukaka bango.
balandaka ba information pour soki bakangi ba trafiquant bango bazanga te kozala na relation na kati. About 20 persons were confirmed dead. Among them, Voilà, bazopesa rapport nyonso ya ba affrontement. Tant bakanga ba trafiquant babete na masasi, la police pa pesa ka bilan. Bazolanda information. Affaire moko salemi. Mais bazoluka batu baza rechercher. Batu baza rechercher baza ba trafiquant. Bango moko pe bazolanda information. Ah moto yo ndeni mutu azolandela biso boye akepesa information. Information na biso kena bato babe boye. Bato bazofutama po bakanga biso. Ah zela nanu. Abandi kobenga yenda komi bras droit ya boss. Alors na minute oyo to se débarrasser de lokoyo. Et komi kaka pona biso. Débarrasse-toi na motoyo. Donc batu ba miteka na danger pona lokoso ya mbongo na affaire ya drogue. Vi mokuse na mbongo ebele. Vanité de vanité. Danse ya piton. Oh mabina ya piton. Ezalaka nde likama. Voilà toleki toza wapi. Voilà tango azopema. Azozwa massage. Voilà boss à ba piton, boss à ba terroriste. Voilà boss pendant ce temps massage nanu. Pendant ce temps, au boulot, opération Joya Liboso. Pour y mbongo na partout, balia kango, mais ke babato balia mbongo babi karaté. Et suspense, mbala moko va toquer na porte. Et tiens na 16 à la calme. Mondu ke bimi po baza na confesse à motuté. Identifie-toi nani azawana. Original M. Wana ba code na bango code yango etali biso te. Oh commandant, pourquoi zo déranger na l'air na za en privé? Toza na ka moko urgence ozo senga penza to kipe yango. Ah bon? Alobi urgence. Bon, toyo kana urgence eza nini? Nini salami kuna? Oyebi ndenge towutaki na mboka ya Gamba epaka nzoka nyonso wane elobami na television nzoka ba information tamboli yango na minute oyo biso na ndenge tozawa toza recherche tôt ou tard barolandela bato bauti kosala ba crime na mboka tala yo wana kobangela ngote makambo mike wana. Eza nango rien. Mwana mwasi akuti wapi? Azalaki espion po ndenge azosala boye sirma ye pe batindi ye. Nzoka nde ayaki massage te. Ayaki te po asepelisa boss. Nzoka ye pe ayaki na mission mosusu. Azoswa ba coordonnées na téléphone. Nzoka nde bango na bango. Oh, ça va na okio. Nini susu? Likambo ezali? Webi na minute oyo mwasi no bengi yango na linga na sinalio te yebisa na bengi ga lobi zela non ebosi ko prisonnier wana aza bien awa pe opération mosusu na sima donc muta confiance aza kutu te mwasi mobali bato nyonso bazala ba mission na bango donc bafuti mwana mwasi oyo pamba te aye awa pe pamba te. Est-ce que vous avez to ba vérité kati na ye? Nanu te boss. Et loko balonga to zuite. Très bien. Continuez toujours la torture. Alloba. Abim sa ba vérité. Alors, à sentir ndenge ngai nazalaka. Oh.
moto ya ye libanda asololi na ye me na kati ba mouvement mosusu kuta fongoli porte azotala mouvement na nsima bandeko keba do mwasi atindami mpo na makambo mosusu do bafuti ye nde mpo asala mission. Voilà gamba pe enchaîné abandi ba incantation na ba prière c'est que bango na bango donc ba yebi ba formule basalaka soki danger ayebi formule ni na kosala soki likama ayebi ni na kosala ale sima bandi koseka nzoka prière abeti a évoqué force ya nyoka et oh piton te de ye pas nyoka na forme na ye na marque na ye nyoka moka koti bisika bazali nzoka yende nyoka siko abeleli nyoka sûrement azoluka intervention. Oh bienvenue nyoka koti awa nyoka koti moko akimi do ye palinga bangisa banguna bon abiki to akufi asaka na bomo itote moto ya kimisi prisonnier bato baza na ngambo parce que prisonnier aza très important bato bakozwa fimbu mpo baloba yo yebisa biso siko gamba ke wapi abungi ndenge nini ndeni yo zalaki na poste o permettre prisonnier kima qu'est-ce que c'est ake wapi nzoka prisonnier abungi bato bazalaki na garde bamemi ngambo olobi te soko koloba te okomema ngambo na koboma yo aza wapi gamba aza wapi moto akimi abungi bato bamemi ngambo boloba gamba aza wapi bazoloba kaka te mpo bayebi na bango pete nzela nini abungeli boloba te oh d'accord dosez. Voilà boss à côté la situation. Do balo bandenge nini moto yo bakangi na ba chaîne alimwe abungi bango bazawana. Parfois baza ba complice bango pe bazu torture ba pesa ba misusu. Do oye komeli moto mosusu ko sepela te po yo pe tour no ezali. Alors bino nyoso bolo belanga nini gamba za wapi oh boss nebite nini salemaki nebite formule moto azo salila gamba limwe tela nalinga te ba raison papa ba nalinga te muta pesa ba raison zangatina nalinga te muta lobelanga ba raison papa nalinga bongo te. Oui, bien affaire oyo. In this game, n'affaire oyo there is no language. Awa, toza na langage mosusu te. Oto yina lokola eskize nga limbisa nga. Wana na yebi yango te. Even before your grandfather was born. Nga na boya kutu kombo na pardon avant kutu koko na botama. Boni okotika ennemi akangami na maboko na ngai apumbwa kima lokola ndeke yo penzo o permettre ngo ndenge nini bino penza ba combattant na pesa ka motema boss limbisa boss on parle bien limbisa kate alors libérez bango fongola. Bon, balobi kaka te seke ba yebe loko te. Oh, yo. Obigi na liwa. Baza ba complice ou pas. Bandimeli bango kaka te.
nazo tuna bino sikopo na mbalasuka. Where is Gamba? Wapi Gamba ennemi na nga oyo nakangi na maboko na ngai awa ake wapi? Bolo baza aza wapi? Ah boss, toyebi te ndenge salemi mambe salami na seconde, toyebi te akeya bungi coup de feu alinga réponse wana te. Boss na lobby vérité na tuni siko aza wapi? Where the fuck is Gamba? Gamba ngwa ke wapi? Boss ndenge salami na comprendre te na yebi te. Boss limbisanga coup de feu kombo na lingana ngo te. It will never happen again. Alors eko sala mapesu te berera boy. Clean up this. Alors bolo longole nga salite wana. Faites-moi le ménage. Donc ye langage ezaka mibale te. Eloko aboyi kosala te. Moto ya biki nzoka sa quelque part. Nzoka nde bazo soigner na monganga. Gamba yeyo akimi ndenge nini, abungi ndenge nini, ba comprendre ete. Donc ye pas na ba numéro na ye. Donc ye pas na bisika telema ba formule azalaka nango. Eh, tika ko filmer te. Na kebi somba lebele na loba tika ko filmer. Ezo bebisa kutu na condition za nango. Est-ce que cette tradition que bato ba drogue bazakala kimia te na vie na bango ngambo esilite mosusu ebandi siko soki bozwi décision ko vivre na kimia za mabe na vivre na kimia ndeko lingia ma chère, c'est sa tradition. Yokangai. Affaire à drogue. Ezali, le père, il y a toute violence. Eza affaire, il y a violence. Puis violence quand ça la affaire à drogue. Parce que eza domaine, il y a bateau, il y a na makasi. So c'est une affaire à drogue. Zala violent. On est sa tradition. Mais c'est le kamala moté po yoloba. Anyway. Bon, likambote. You'll be fine. Très bien. Vanda na yo. For now, let me just go in and Alors. something for you to say. Pour l'anga, nakena kolukeloka kolia. Monganga soigner ma PC conseil. Conseil yango akoyoka. Oh, tu m'as manqué ma chérie. Oh, nazangi batango belé ya chérie. Ah, ex na ngai. Ah, yonde infirmière na ngai. Ex na bolingo, mais lelo soigner kaka. Donc azoki ma pote ebele. Abiki quand même. Est-ce qu'à Kotika, loin de là? This is a very serious crime. T'as la crime est très sérieux. Oyebi affaire oyo. Ba caméra est enregistré et filmé. Ba inspecteur na likolo ba yebi attaque boti ko sa na mboka. Sikoy, ba pesinga mission. Nakanga bato nyoso boti ko sa le pakawana. T'as la mon commandant. Vous le bébélé hein. Na lingito le bébélé. I don't know how to speak to my Nebite. Likambu ya mukebo ezo le belengo masolo belé boy. Ozo kenango wapi? Le belanga kakani to sala. Solution za wapi? What is the lasting solution? That's what I Solution suka poka na bike za wapi? don't settle such a crime without Tala. such amount. Oko si sa makambo salite boy na maloba muke pamba. Le belanga? What will it take to get to the end? Siko ni nango senga na mon inspecteur na It bino. all depends on you, Faga. Ça dépend de toi Faga. I must tell you. Mais n'est pas vérité. My name is IG's blacklist. Yo kombo na yo eza déjà na liste noire ya mokonzi na ngai. I want that blacklist. Na lingi liste noire wana pe tumbama. Listen, Yoka. my money can buy any black. Mbongo sombaka nyonso. Mbongo lobaka langage nyonso. I didn't come for nothing. Ngana yipe pamba te. This is an open check. Wana peso chèque à blanc. Burn it. Yo tumba liste noire. Covered up in my face. Comment monto lingi na chèque? Ngana zala libre. I'll send more to you Na oti de loba mbongo belé. once the coast is clear. Soki kaka fero esili. Pe na osala oya malamu pona yo. Bon, ndimilanga na osala musana nga. Oyebi, la police a yebi nenga batela la population na babia na ye. Oh oui. So much. Sala musana yo.
Well, I'll be Bon. going now. siko na I kei expect a positive response. mais nazozela mpe réponse moko positive ngai nalingi mpe matata te na ngambo na ngai nayoki yo abetaka masolo akati na bakonzi ya la polise nzoka bazwi la polise lokola protection na bango que faire awa mpe ndeko ozolanda olingi corruption mbongo nde ezoboma mosala na yo ozotrahir mosala mpo na mbongo oyo mpe ekoboma population okozala mpe coupable donc ndimino bato bakufa mpo yo liaka mbongo na biro otiki insécurité mpo bato basalaka mbongo bokabulaka voilà complicité na corruption ezolia bato na mobeko lelo tolanda moto moko nde siliboma azotala quelque part alandi eloko toyebi ye te na lopango moko abandi kotia miso azoluka mutu to eloko suspense azoluka mutu to eloko nazotuna bayebi ye koto oyo voilà bango mpe baterroriste batrafiquant bato ya masolo bazoleka mpe kaka bakote wana ye mpe kuna na mosika ordre epesami telema motuka yango wana ezotelema Did you see that? est ce que bozotala bien bozomona motu wana That guy there. motu wana na liboso That's babwaki miso he's a spy. aza espion aza moto ya liboma te bokeba Now, Hold on. alors bokangela ngai I watch those are the mad rascals. oyo moto oyo akanisi liboma na ye nde ekobanda lelo nzoka ezosila lelo azwi apesi ordre alobi bokangelanga moto wana aza espion get ready. alors yo mpe ezala prêt nzoka c'est vrai moto yango azalaki bien placé beta masasi Told you he saw the man. nzoka baatake nalobelaki bino n'est-ce pas bokomprendre nga sikoyo nzoka bazalaki attaqué par un espion ase déguisé lokola moto ya liboma donc bato oyo batambolaka na liwa pembeni donc baza na danger de mort l'air nyonso sikoyo baatake bango na moto oyo toyebi nanu te qu'est-ce qui se passe suspense voilà ye mpe abandi koreplike nzoka liboma te nzoka espion voilà ye wana palangana bakimisa ye mbala moko abunga donc bato bayebi qu'affaire à drogue bazaka na moto ya confiance te donc balalaka lisu moko akofongwama bos abendani abandi komedite danse ya piton piton abinaka mabina nini ye voilà azo concentré penza supu na tolo eloo ni azo concentré poke bamona kala te bakangi mutu babandi kotortire ndeti baboma ye po aza na liste ya bato oyo ye fo akanga na mitifu baliaki bambongo bakimaki na bambongo mbala moko azwi telefone
Oh, allo Rinko. There's a problem. Toza na likambo awa. Match ya mabe. Abengi moto na ye. Moto yazo yamba téléphone. Nzoka toyebi ye grand frère ya Jonas. Oh, boss. What happened? Siko affaire eza ndenge ni. Someone disguised as a Moto man moko stood. alati lokola moto liboma. Nakangeli liboso porte nanga kaka lelo. He was a spy. Nakanisi bien asa espion. So I sent my boys to get him. Donc natinaki belema nanga bakanga ye. But as they approached him, he Oh, opened ti fire bazo on them. pusana. Nzoka ye pa bimisa manduki abandi ko beta. Okay, Father, did you use... Bon. Est-ce que perdre tes éléments moko? Non. Good. Très bien. Nebini na kosala. You are ready. Of course, I know Gamba's mess is on social Oyebi media. Nebi Gamba. But Gamba Sema- escaped from their custody. Akimi awa na maboko nanga sema bango nde mutu bazo répliquer. Oh, c'est vrai ça. Ndenge nini wana? Esalami comment? Gamba Timi. Telle affaire I yango nde know bazo beta yango it was cessé. made up by my boys Na yebe or something. I don't know. soki eza baelema nanga nde bazalaki corrompi bakomi na bango bacomplice batika kima nazoyeba nano I te. know who to suspect. Me nayebi mutu nazo suspecte. Ala siko yo so suspecte nani? It is either Jalingo is still alive Soit Jalingo aza vivant or Gamba. ou soit Gamba's boys are coming after him. eza ke baelema ya Gamba pe baza nsima na nga. Yokanga ifaga. Has been executed in... Oyebi Jalingo babomai na Indonésie akufa kuna. Jalingo bakate mutu na Indonésie. Yango sikoyo totikali na Gamba. Gamba mutu aza na likambo. I brought blood to bring you come today. Me nayebi eloko moko bien na koyebi so lelo nakokomela tosolola. Thanks, man. Alors merci mon ami. Good night. Bonne nuit. Moto a confiance ye wana. Ah bon? Nsoka ye yo abetera masola drogue. Affaire na ye na ba trafiquant. Donc baso lukana a comprendre cible ennemi aza libanda akimi na maboko na ye. Donc l'ennemi a ko répliquer. McDonald abengi po apesa commandement toyebi. Voilà quatrième partie Python Dance Mabina ya Python. Voilà bakutani Faga. Oui boss. How did he escape? Boni yo o permettre moto akima na maboko na yo. It wasn't me, bro. Ezaki ngai te boss. He escaped. Ezaki ba combattant batunanga But that's bakimisi not a ye. problem. Mais ce n'est plus un problème. I'll find him. Ngai na kozwa ye. I'll fish him out Pe wherever he is. na kozluka ye partout kozala na kosambwisa ye ndimela ngai. Look, Yoka the man Tala, vested with the responsibility bato bazalaki na of garde na watching ye. over that guy Oyebisaki bango must basurveille not ye. die. Esengeli bakufa penza mbala moko. Done that already. Oh, wana se salami déjà wana mamba kala wana. Good. Très bien. But wait a minute, Mais zelana nous une minute. Father. Faga, I think you need to have. nakanisi faut au revoir makambo malamu. Na revoir ndenge ni. You cannot continue to be the main mayor forever. Oko continue kate kolanda ka banyongo partout boy. Hein, vous comprenez? Let me give you a piece of advice. Yoka ngai. Call Na peso siko conseil moko bien. dialogue with them. Yo benga moto yo. With them peacefully. Vanda na ebo solo la bo coopérer. Remember, Alors, futa ye soki eloko ezali ofuta ye. and of course, Kanisa you malamu. to oppress your man. Yenda yebi ba secret na yo. Bien sûr. O continue ka te ko bomaka batu na yo po bakimisi ye. Support you, boss. No way. Oh, limbisa na o décevoir yo boss esika wana. Jamais, na otika te.
naza na posa te moto atelema na terrain na nga nalingi compétition te na motu tolukanaka ngai napesa so napesi gamba chance wana nga na kosuka mabe nazaka le seul naza maître na terrain moto akochange yango te oyebi yango bien boss non c'est faux ça c'est faux kanisa ke moto abongisaka nzela mpo na yo alors yo mpe tombola bato na yo basalaka yo mpe ma na yo oyebi le meilleur moyen ya kosoutenir bato positivement eza ke yo mpe pesa bango moyen bakoma babos bango mpe bapumbwe na mapapu na bango voilà boss na ye do ye pasaka na moto atosaka do ye aza lokola coach oyo akumba esirima na makambo oyo gamba azwi succès po akimi na maboko ya un homme violent et dangereux akimi abiki mais sirima nayebi katiki te po bango na bango bayebani bakota faire a drogue elenge ya mbongo eleki makasi ye pa zo raisonner bele parfois ye pa lingi a contre-attaquer wane kobika te baso luka ye toujours asaka rechercher soka biki mbala liboso malamu ye pe aluka répliquer ekomi la loi de la jungle malamu yo boma avant baboma yo donc la meilleure défense na tango yo etikali kaka l'attaque azokanisa ebele c'est comme si na monde na bango moto andimbaka défaite aza te moto apolaka na bitumba te yango elukaka liwa ya bainnocent aza mal à l'aise donc eloko azoluka azozwa yango kaka te voilà bandi kobenga coup de fil faga donc yo bebisi carrière politique na ngai nayebisi yo toza kakawa ngai nandimi nakobundisa reste à vie na nga mobimba ti nakomona liwa na yo wana na promettre yo à la guerre comme à la guerre ye pa pesi réponse soki yo kufi te nga na kufi moko a vivre moko akufa donc moto oyo alingaki atika affaire à drogue parfois pas comme un politicien mais baniongo akale landi ye et voilà a commis obligé à ta carrière ya sénateur pour bambeba eleki c'est reparti eko suka wapi mokolango to moni toza na lopango motuka libanda motuka ya banani histoire tolanda voilà tozolanda 4e saison filme na biso danse ya piton mabina ya nyoka voilà na maison junior toujours pembeni ya Bercy na baye nyonso balingi kozwa bafilme oyo. There you are.
Oh, my Jesus. Oh, Ozawa. Ok. Oh, Yambi. How have you been doing? Oh, la reine Nangai. Nazangi yo penza. Ah, Ndeni ni oza bien. Chérie, ça va bien. Bonio. Namoni en tout cas, ça va penza. Tatika mo ba faire ezala ba stress. Tiko lo baboyego. Mena kamwe nzoka zaka na bolingo. Aza penza na ndako. Pe ba mona kai responsable na kwe moko boy. Mais biso toyebi na ba kopo mususu. Toyebi na ba faire o etangisaka makila ba innocent. Toyebi na ba kopo yo. Soki mobeko elandi bakangaka. Affaire ya drogue. Awa pe gamba toujours na méditation. Ayebi sikoyo comment il faut se défendre contre un ennemi. Mais pourtant na histoire bautaka kop esika moko. Yende gamba se rebelle. Akepe na mbongo balandi ye ekomi lokola nyongo. Yepe sûrement akitisi mapekate po ye pas perdre na suka. Yona lobaki kalatia wa mutalinga ko perdre te na gata makambo. Danse ya Python, mabina ni nabinaka. Val Abbas Bwana na Maison Junior Joël Kinkela Auto Belge na Rompo Kikanda. Vente ya pièces de rechange à mituka toute marque wanako tutembeza na ngote. Coco Business alobi ba nyonso balingi kobala biloko nyonso basenga kana liste eza disponible na Coco Business na entrée ya hôpital ya Onatra na ville basse na Matadi. Moto nyonso ayebi lisolo Coco Business aluka akokisa masolo malamu po libala pe simba. Docteur Rufin Bokoko, le tradi praticien oyo ngana ndimaka. Webi moto yo, mwana mobali oyo, aluka Docteur Rufin. Po batu bazwa ba problème na kokotsa ba dossier na ba compagnie, ye Docteur Rufin yebi nini asalaka. Batu bazwa ba solution pe bazwa misala. Et voilà Docteur Rufin na ba spécialité ebele oyo ayebi. Voilà ba ibaleka ba yebi. Abikisa bambasu malade MPC chikungunya ya kolobate ezala asthme même bakaya stérilité kozanga mabota. Docteur Rufin Bokoko apesa ba solution. Oh, hémorroïde interne pe externe ezala pe hernie interne to pe externe. Maboko ya kotoboka ezwaka solution soko yebaka te. Antimbanda wala kotutobeta lisolo te. Mwana mobali moko azotambola na désespoir nzoka nde toyebi ye Jonas. Banda tanga azwa ba diplôme mosala azwa te. Chômage mpiaka eleki. Ndeko na ye oya bombaka ye na ndako alobi peti na ngai. Diplôme kolia lelo te, okosala lelo te, okochange pe vite. Ngai, mbongo na ngai eza affaire ya drogue. Mwana mobali abangi. Abangi mbala moko tomoni yake na ye na nzela. Esika kei désespoir ndeti mibwaka na se akufa. Likolo ya pont alinga zinda na ye na mai. Abunga libela. Qu'est-ce que c'est? Kutu Bible zoloba, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oebi batu bakotisa désespoir na vie, bakoma na vie ya mokuse, alors que mutazangi espoir auzanga pe lisungi.
baosungo ndenge nini yo moko désespoir olingi nzambe asala nini ntango yo moko désespéré? Au contraire, espérance to mpe likia ekufa te kati na yo. Moto oyo azokende atanga licencié mpo na kozanga mosala tala makambo azosala. Yango ndeko nayebisa yo, bapasi na yo yango te sukisi bapasi nyonso ya mokili. Nzala na yo yango te sukisi banzala nyonso ya mokili. Soko tali bien bato bazo souffrir kutu koleka yo bazo vivre. Baye baza konyokwama na vie koleka yo bazaka na bomoi. Voilà, boma désespoir. Plutôt espérer petia kondima ke liboso za malamu. Lobi eza kitoko. Lobi ekozala elengi koleka. Me boyete. Moto azobenda liwa mbangu na vie na ye. Azolemba ko vivre. Voilà tolanda. Oh pauvre jeune homme. Chômage. Ah bandeko. Et matisa bato ba tension, misusu babela na ba AVC. Oh non ngai estomac. Pona koluka musala ezwami te. Tela place mutazo kende kosuka. Toza wapi? Awa retrouvaille to monika ka en couple baza komela mwa kopo na masolo kitoko na mwa koseka. Toza wapi? Parfois na bisika bango bakutanaka. Jonas azoyoka. Yaya na soloba. Etikali kaka iloko moko fona koto na faire oyo. Mukolo nini yaya? Kalate. Très très bientôt. Mais ya liboso. Esengeli o promettre nga ke oko loba jamais likambo nyonso ozoyoka. Koloba na mutu te ke nga na yo to abandeko to ane loko. Pe soki o garder secret okobika, mais soko zo panzana ndoko kufa. Webi secret ezali réussite na kati affaire oyo. To réussisaka grâce ya secret. Poni ni o se décidaki oko tanga na affaire oyo. C'est parce que aux en la posa ko vivre. C'est parce que ba leader oyo ba promettre bino na gouvernement misala ngo ba promettre ba pesa bino te. C'est parce que oko continuer ko kufa nzala te mon petit frère. Siko mutampiaka asa nini aboya. Voilà qui est l'essentiel na otia na poche. Na minute phobika. Il faut vivre. Voilà tentation pour na Jonas. Ba danger nango yaya lobité. Po bazalaka ndengo na ba présenter oka kota sukali. Batali soka ke ba mbongo ngo eza ebele. Mais batali siote ba danger boloko liwa. Wana lobi na yete. Gamba ye wana pema a se retrancher ba koto ya lingité batu ba comprendre mouvement na ye. Voilà pembeni l'infirmière mutaki pakaye po na nzoto kolongono. Mais c'est comme si bana ba kopo mususu pe. Pour c'est comme si ba gentil na ba tendresse abwezolo bake c'est que lika mususu ezali awa. Kevin, babenga ke Kevin. Mais na couloir ya ba trafiquant babenga ke Gamba. Eza neni? Ebongi nga na to solo la. Li solo ni susu. Natango na pe coup de fil. Zalo na Mbappé wana. Ouais. Bon, connaissez Nico. Voilà si on m'appelle ça qui ordre na ba élément na ye.
bazopesa rapport ya terrain. Est-ce que besoin de marchandise à livrer les lots? Marchandise to yebi eza nini? Boye pas à boss na quoi na ye quoi. No, no, it's just keep me updated what's happening to the camp. Bon, now c'est la suite nous se bopesa nga soki bosisi masolo yango. Oh bébé, est-ce que ça va? Oui. Ngande mutu foda tu na yo. Est-ce que ça va? Poyasa monganga, yo ndoza muta malade. Ba traitement silina noté pour auti ko zo dernier de torture. Abiki penza na liwa. To travel to unknown destination. Wapi information pesa nga mouvement ya boss na yo. Went alone. Boss na nga voyager. Akenda ki yemoko. Not yet. Est-ce que apesi yo biloko ko le livrer? Possibility of getting the package Mais delivered by a novice. toza na marchandise moko oyo ekoya mpe to délivrer mokala te. Moto oyo aza kopesa information libanda affaire yango na kopo oyo moto nyonso aliaka corruption atekaka position epai ya ennemi. Donc ennemi afutaka mbongo mpona kozwa ennemi. Chérie, Are you okay? est-ce que ça va? I'm not okay. Te naza nanga malamu te. What is it? C'est quoi le problème? Come on. S'il te plaît chérie. Nazoka yo kasi. What's the problem? Lobelanga likambo za. Why don't you want us Alors, to move in with you? poni in the te city? olingi biso tolanda na ville. Oh, come on. Yo tikala kuna biso tozalao. Come on, honey. I thought Oh we mon talked amour, about this tolobelaki yango déjà liboso. You and I have discussed Ngana this yo before. tosolaki bien affaire yango. Sweetheart, the kind of Chérie, business I genre do ya faire nga na salaka. does not allow me Eko to permettre spend nga te na one place. vanda esika moko. It does not give me chance Et to puis sanga just kutu te chance be yango. constantly around or Nazala pe available. concentré to nazala disponible. Do you know that sometimes Oyebi ke I'm hardly in the house where ba I stay l'air in moko. the city. Place na For 2 vanda na months. ville, ndako wana kutu na I lara was yango on the rare. road from one state to the other. Esenga nga nakende province oyo, nakende What kind ville of oyo. business is that? Affaire yango ya ndenge nini wana ozoloba kasi. Bébé, I thought I've told you this thing. nalobela yo, hein? Si naloba ngo Why are you liboso. asking again? Ozo continue ko poser nga question wana. Because I am still C'est parce que confused. nazaka na confusion. Yes, you told me Oui, that you are olobela into ngai carrying and ke forwarding. osalaka What exactly are you dédouanement, carrying and forwarding? importation, And why don't you want me to bisikoyo join your yebisanga line of sikoyo. business? Kotia na bafere yango nga pena bana importation. Donc moi ça yebi kopa ona ndenge moko boye. Biso to yebi yango na ndenge mosusu. Tala mwasi na ngai. I'm into all kinds of business. Nasalaka bafere ya marque na marque. All kinds of business. Bajar that ya is bafere very belé. genuine. Pe eza nango bien, eza propre. Efutaka nango I'm pe. into clearing and forwarding. Oyebi nasalaka I'm nini into importation. importation and exportation. Naza na douane. Naza na fret. I even do Exportation. real estate management and Et puis, marketing. nasalaka marketing ya ba service ebele. Sweetheart, I'm always Chérie. on the road. Nazalaka na temps wana te. Nazalaka toujours na That's just the mouvement. way the business is. Eza bongo nde affaire yango nakumbelaka yango. Baby, you won't be able to Bébé, run my kind of okoki business. okota bafere na nga te osala yango. You won't be able to. Okoka nao te. Because you're going to constantly C'est parce be que on the move. okozala That's toujours always na going to take care mouvement. of the kids. Pene na otala bana yo okoka te nga na okoka te. Sure. Voilà You pourquoi guys are naza sûr very ke bino na nsima boza à l'aise. Nothing. Bolie bolati ndako ezali motuka ezali soki eloko ezangi malamu lobelanga Understand? na osala yango ndenge okosenga. Is there anything you're lacking? Est-ce que eza eloko ozangi No, we are not lucky. te? Nazangi nanga eloko te, But I need my husband. me naza na constantly. posa ya mobali na nga ntango nyonso. We need you. Bana mpe batunaka yo Don't you awa understand? bazotuna papa azalaka te. It's okay. Ok, ça va, It's okay. d'accord, ça va. This is what I'll do. Bon, Okay? tala ndenge na osala You guys are going to join bino me in the city. bozolandanga na ville. Yeah. Oui, You'll come and join me in the city. boya I'll kasi make nandimi boya
please. I don't na have time for you guys. na lokata na programme bien pour na bino. C'est sérieux. Kasi na ya so bino. Oh my God. Comme ça bokende ata 2 mois bo pana nanga. Moi ça yoki boye. Asepeli. Biso to yebite likambo moko ezali yo yebite. So let me give you a special. Boyende siko basi bakoma obligé ba comprendre ba secret. Nsoka secret za kaka. Donc moi sina mobali bolingo ngo eza ya ba mesure. Trafiquant de drogue asala bolingo na mesure. Apanzana kana nyonso te. Moi ça yebi ndambo. Tala Jonas aza tenté alanda lokolo parce que mpia koyo ba classe atanga ezula epe mosala te. Lokola ki chômeur esuki sie mayele aza obligé to sakaka o yana alobeli yeke nazo brancher yo. Ozokota masolo meyebela koloba te lokote kopanzana te bomba ba secret. Yepe mokolango solongola bilamba na singa. Kaka pembeni esika solongola bilamba atala makila na mire ezaki kotanga. Makila ngo zotanga kaka. Makila zotanga ezolanda ye. C'est que makila ngo za ya fresh. Yesu. Non. Non. Makila zo ya. Makila zolanda. Asutuki na pongi nzoka nde bandoto eza ba révélation. Affaire nini bazokotisa ye oye bandi kopese kobanga na se ya bandoto boyi. Jonas a comprendre te. Na loti ndoto ya boye. Makila so bima na mur. Oye lingolo banini ko ndoto ya boye. Ye moko azangi réponse. Donc alinga sala choix ma be peut-être soka yokika yana ye. Pour oyo eza révélation. Parfois eloko eza liboso ekoluka makila ya yoto ya bato. Tolanda. Voilà les patrons terroristes. Akeko luka ingénieur na ye. Yende mutasela kaeba travaux nyonso ya recherche. Aluka benemi parfois na ba trace ya ba réseau ya ba appel. Ingénieur azo luka solution na likambo moko. Oh, nazongo boss. Where is the location? Alors, emplacement eza wapi? Eloko azo luka eza mutu naza sur aza wapi ba pesi adresse. Mais c'est bisika moko boy très isolé. It's all right. Très bien. Check your phone. Zo téléphone na yo. You'll see something. Au monde eloko na kati. OK, merci boss. See you around. Donc akeko luka gamba à partir ya bapel. Na comprendre que gamba amitié pe na danger parce que mutu aboye. Bazala ke nemi na été. Ingénieur afuta mara mbongo belé. Tela ba transfert. De rayambara mbongo l'air nyonso. Bazo futa ye po a détecter ba position ya benemi ya les grands boss. Nani bazo luka tolanda. Toza la butu. You know the problem I have. Ah, problème nazo soit c'est parce que nazo mema bato na gentil pe na douceur. Alors nalinga te na kumbela bango ndenge bana. Nalingi bango baza dire. Baza bato mo teti. Baza la penza bato bongo très coréas. Mais namoni quand même mutango ngombe au présenter ngai azane pe bien, azadou. Bon, yo pesa orientation. La qui sait penza nzela malam. Pesa instruction à comprendre à faire. Mais les bosso Nandimi n'a premier ate. Sure, boss. Ça va, boss. Right. Très bien. Call him. Bengai. Oyebi siko ba présenter moto asika na ba faire.
mutasika koti na terrain o bandeko tala moto bandeko sala demande d'emploi na ba compagnie azuite aboyi chômage ayeba kotoyo Can you look the fuck eh telanga na misu yo tala ki yuma na nozo bima do o azan esprit penza ya bada ndako tala liboso tala ngai Look at me. yo na bi tala ngai tala nga Put your hands apart. eh kitse maboko na yo What the fuck are you showing? yango yu vraiment yozo o panike pani Deliver my package? do muta boy na ko peso marchandise nanga This is how you gonna deliver my package? boy ndoko kende ko livrer marchandise na terrain o panike ni o bangani What kind of person you bring to me? do muta charo vraiment so memela ngai c'est quoi ça Is this how you deliver? boni ke yuma ya boy vraiment lingo sa musala ba ya biso tala ngai tala nga yo na domaine oyo ko faut à la dire faut à l'esprit eza liwa tokobika ya kope na biso bandeko molimo ezalaka mosusu moto yango baye na ye yuma et voilà ntango akomi bakotisi ye na masolo You're about to go to for your first test. yango nazopesa lelo test no liboso ozoyoka Every detail is here. alors détail nyonso oza yango besoin eza na kati ya valise wana You take it, zwa yango you deliver it. oke kolivre marchandise GC 21 azwi adresse apesi yo napesi yo adresse wana kende otika marchandise wana zwa yango azokota na opération ya liboso alonga soki te voilà Jonas soki azosala yango parfois parce que azangi mosala donc na motema na ye asalama pe te na batrafic ya boye mpo na makambo oyo en tout cas ezalaki shwa na ye ya liboso te You make a mistake. soki kaka kosala erreur ngai nde nakoboma yo oyoki Let's go. ale kende soki bonne chance tosouete mwana mobali oyo mpo aya kokufa pamba grand frère na ye moto abendi ye me alobi peti so tokomi kuna yebela kobeta lisolo na nga te Let's pray he doesn't. tala sambela moto oyeli ngai akoka I'm doing this opération because of you. na yambeka likolo na yo mpo nga na yo toyebani voilà kotisi leki na masolo ekosuka wapi lisolo na biso tozela na 5e saison danse ya piton